Là-bas dans le monde entier, et les gens qui n'ont pas internet, Christina Radjabou na bino na kata tindiga de number one à la chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur tindiga l'émission na bino ya kitoko entre nous, hein? Émission entre nous, il y a Christina Radjabou aza côté boyebelenga na zai sukunate na kata tindiga po awande maramba solo ratarate, hein? Tindiga de number one à la chaîne. De bolandanga chaque jour na tindiga na émission na bino kitoko émission entre nous ya Christina Radjabou na bolandanga na tindiga la chaîne moko etika la pour informer bino tindiga eza chaîne moko etika la pour pesa bino information solo sur coopératé sur que ndava na source ko zela bino ba information kafu pe solo sur le barabo solo biso to finga raté a information de information. Tindiga za chaîne moko o eza likolo pe eza ko dominer pe chaîne moko eza ko fia kula ba chaîne nyoso fimbo akoboya ngonani donc to ala hacha tindiga Christina Radjabou côté boyebelenga na eza sukuna te donc bino to bato bolinganga bo balola misu na bino na kata tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino naza na pour nous pesa bino ba information naza na pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na kata tindiga TV ahande world ahande makambo ratarate ato finga rate ha mosala nde mosala to sala mosala ka pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na kata tindiga number one ya ba chaîne.
Président, mesdames, a piégé Ngai. Pour Ngai, Sengela qui n'a l'obate. Na bengi sibino a toutimes, nenge a momesano ya coutume na biso, ezali ko commémorer, iboya papa na biso, lingi na loba bino pe bolingi na loba, na kolobaka mokuse. Nakoloba kaka na bokuse maloba oyo ezali kobima na ngai nasi nayebisaka bino yango ezali esprit ya Tshisekedi nde elobisaka ngai. Eloko wana ezali ya kosakana na yango te. Yango nayebisaka bino banda ba juillet kuna 1 rassemblement ekufa na mort ya Tshisekedi ekufa te. Ekufa. Na yebisaka bino accord ya Saint-Sylvestre ekufa te. Ekufa. Na yebisaka bino régime Kabila ezali lisusu te. Il n'y a plus de régime à sauver. Il n'y a que la peau de Kabila qui reste à sauver. Plus Mikolozo le cas, plus il lui sera difficile de sauver sa peau. Et l'oko wana ekoko kisama. Yamine oyo nalobaka na bino. Oyo nyoso bakena kuna ba médiocre dofe ya Kabila za kuna. Okay. Ekokisama te. Yango etikali kaka eloko moko ya suka oyo ekokokisama. Tous les médiocres toko balayer bango pour un nouvel ordre politique oyo za koya. Eloko wana ya nouvel ordre politique bo palangana te. Bo mona biloko boza ko mona ba aventure wana te. C'est passager mikolo oyo za koya ezoleka. Donc nouvel ordre politique ezali koya. Oyo kingai. Nouvel ordre politique ezali koya. O nyoso to balaye yango. Ezokende. Bo kapasi moko te eloko mo. Oyo nyoso to lobaka ezali inspiration Saint-Esprit na Tshisekedi elongo bazolobisa. Po na yoki na kati na bino ba musu bakomi ko mwa malili bakomi ko mituna doute moko ezali te. Oyo nyoso tolobaki okokisama. Nyoso tolobaki etikali kaka mibale wana régime ezali susu te atako bazali kosala mangungu pour régime continuer na po ya moto wana plus mikolo koleka ko sauver po na yete eloko wana ekokisama na répéter yango eloko muso ekokende na nzela wana nouvel ordre politique oyo nyoso bozali komona yo pouvoir ezali te ezolekana na yango bomilengela po na nouvel ordre politique ezali koya toyokani oyo na kosenga na bato na biso bapesa mwa mai moto na moto azwa mwa kopo. J'espère que moto na moto akozwa ta mwa mai nsima yango tokabwani tozo prepare matinée politique mo ya kafu-kafu mais wana nde tokososola mpe makambo mosusu mais résumé oyo bozwi yango wana. Merci. C'est moi tant
akotuna ngulu nyonso na papa na biso Tshisekedi ba autoriser ngai na souhaiter bino quand même mbula elamu. Parce que ndenge tolobaki moto moko akosa bino te, mbula oyo nous allons récupérer la RDC. Na ndenge bitumba oyo Tshisekedi atika biso toko récupérer yango mbula oyo. Moto moko akosa bino te. Bonne année. les gars du Bosobo. Mike. Elvis!
C'est là, papa. C'est nous, venons à faire la maquille. Voilà, mon. Non, t'as la mouka.